Maintenant, on a l'émission on a en direct. Giseni, territoire ya Kigali, Tobo Tonayango. Moi déjà, Fati a peu ambassadeur à RD Sakangi Bisak. Donc, nous avons de la fin. Tu sais que une option à guerre, vous allez toutes les options, toutes les options similité. Le mot déjà ambassadeur RDC Bakangi Boé. Boyo qui va américain, banane va bisa ba ressortir ba baza na Rwanda na Giseni. Bobima. Bolandi porte-parole Arameti. Abisi abi Rwanda eba na nu guerre bandite so guerre za ko banda. Na guerre communication nyonso akutule na mono nde Fati aosa sabino ba vantir mutu na pleine guerre comme nous soit likani comme Gitinani Tshisekedi ako kate Chilomba de a démissionné na mono Fati tiki il a ça article bino liberté dans d'autres pays ne Syrie la Russie Poutine a bunda pour défendre l'intégrité territoriale de la Russie yo ya o soit des aris tala il est beau CP là Gonga au fandi na téléphone yo au ça l'apologie à Rwanda il y a des militaires au bassin en fond. Toi tiki moi c'est là-bas na défendre des patries. Mais yo mon gars mutu mo ba ndeko na mo afanda na Paris. Ndeko mo afanda na Londres tinde lignai. Le mo le bela ba ndeko mo bazana na poto kuna ba politique baza ba to sentiment. Maintenant on a l'émission on a en direct. Giseni, territoire ya Kigali, Tobo Tonayango. Moi déjà, Fati a peu ambassadeur à RD Sakangi Bisak. Donc, nous avons de la fin. Tu sais que une option à guerre, vous allez toutes les options, toutes les options similité. Le mot déjà ambassadeur RDC Bakangi Boé. Boyo qui va américain, banane va bisa ba ressortir ba baza na Rwanda na Giseni. Bobima. Bolandi porte-parole Arameti. Abisi abi Rwanda eba na nu guerre bandite so guerre za ko banda. Bonjour, bonsoir. Na balandi nyonso. Il y a la voix céleste télévision. Mbote na bino mbote. Bozali ebele. Partout dans le monde. Bozo na biso par la voie internet. Na niveau États-Unis na pesi bino so mbote sika bozali. Na Europe na pesi bino so mbote. Boza na Asie, Océanie, en Afrique. Sans oublier en République démocratique du Congo, c'est toujours votre aime de serviteur Moïse Maoka, antiba de la République. À chaque fois, actualité zali troya pour tout partager. Bisuna bino boye ba situation en Mboka et commune à niveau ni. Na bisaki bino bo mesana nga mikolo munezaka na varese oyo. Couleur en mboka na ekocho à chocolat et la risque est en pleine guerre. En pleine guerre na bisi bino que non. Bo se déconnecter te boyer la situation non. Actualité ça dominer la situation ça niveau est. Bo zo ba briefing ba information. Kala mingité. Merci de quoi c'est ma caméra. Arnaud Le Boga na pesi mbote. Avi be les signatures Cécile Moko la effectivement de Masiara. Bon séjour na Lubumbashi. Ba de connaissance balanda biso. Papa Jean-Robin Djibo skazali na pesi mbote. Ndeko Alvin. Moi na koli na pesi mbote communicateur privé chef de l'État. Ba de connaissance o ba ida kabiso la réserve de l'IDPS. Ba de connaissance Nzambe azala nabino. Ndenge te okana biso na bino biso za bangolo na kati ya mai. Soki to bimina moki tozo pesa yo makamto mona mai koti ya tembete passe biso toza na kati ya banyama nyonso. Alors awa première partie passe awa penda ne nazala bino pendant plus de 2 heures de temps. Pour tout na teke antibo watika même couleur ato moninga na varese oyo na couleur drapeau dans ozala kabwe bo mesa na ti to kota kigali na ndola tarabo wando mona akakabo. Nous sommes mon monsieur coach qui voulait que ya kalate dans nos alakabwe ou l'air ya armée
Tous en plein au drapeau en boca. Parce que c'est le choix qui détermine l'origine. RND toye banani bazali ba congolais na banani bazali ba congolais te. Banani balinga Congo, banani balinga Congo te. C'est le soir et on de Kolifo quoi c'est le soir qui détermine l'origine. Pourquoi on toye banani o ya lingi Congo. Ah eza makambu ya ba parti politique te. Eza makambu ya pouvoir te, eza makambu ya opposition te, eza makambu ya société civile te, eza makambu ya ba congolais. L'union fait la force. La minute où est sangisi biso le cul ezali ko kabola. C'est où est sangisi biso c'est le Congo. Congo ya Lumumba. Congo ya Kasavubu, Congo ya Kizenga, Congo ya Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Congo ya ba congolais nyonso. Toza obligé, eza impérativement au toi za congolais. Est-ce que oza kolanda ngai olinga fati olingete na tant toza nango toza impérativement obligé ya ko composer nae parce que longa bitu puis to kolonga yango. Pito kolonga yango. Ndenge za giseni kuneza ko inda giseni ba Rwanda ba ko pakata mbango. Parce que ce communiquer ya suma muteke na to récupérer bisika ba zoom mais ce systématique et changé. Dès ce soir boyo katoko tana Kigali toza village moi Kigali. A déjà donné changé toza village moi Kigali. Alors, les allez première partie Kolobela sur assassinat ya général-major Peter Sirimwami, notre héros national. Avant de bande mission na olongola chapeau nanga on a tikala il nazwa une de silence pour na héros national. Ou ya région de Mamadou Ndala, ou ya région de général Baouma. Oui, la région de Balumumba. Merci. Nous avons ici quotidien la guerre. Nous avons une de silence pour un héros national. Général-major Peter Sirimwami. Au-delà ici Kozali. Ba Congolais nyonso. Ba pesio le sako. Biso ba batika ito continuer jusqu'à soki makila na biso otangane otangisi yango ba batika li ba rosala yango. En tout cas, on est condoléances d'abord na pesi na le commandant suprême Fachi Beton. Mes condoléances na pesi na famille na biologique et Sikazali boye ba ke non biso ba congolais ngai antibal de la République toko le laté mais toko célébrer bravo ya général Peter Sirimwami. Alors émission to sala oyo se poser ma question. Qui a tué Peter Sirimwami? Nanya Bomi, général-major gouverneur Peter Sirimwami. Aza assassiné. Est-ce que Mubatu mutabatu abomiye ezali ba wazale de wa ba question za kotuna ne bandeko musu baza koloba est-ce que mubatu abomiye ezali FARDC ne bato musu baza koloba si sokite est-ce que mbato babomiye ezali M23 armée rwandaise. Une émission auto sala yango première partie. D'abord na bandeko bayebi général Peter Sirimwami te. Tayebi sarabino bandeko na ngai makambo auto sala o eza makambu ya vie ya bato, eza makambu ya guerre.
eza makamba ba débat politicien ten politicien te oya bosa yango ba débat eza mato eza makambu to bunda po na mboka. Général Peter Sirimwami azali pire ennemi ya Paul Kagame. Azali pire ennemi ya Paul Kagame. Kagame a tenté plus de 24 fois. 24 attentats pour l'assassiner. Bino ba Congolais. Ba membre ya ba parti politique au boyi makametali communication te. Toyebi sabilo ke bitumbo eza na ba volet belé. Volet diplomatique ezali, volet ya bitumba militaire ezali, volet communicationnel. Kagame il a mis des millions. Babiloko patrimoine ya bisabino ko saté. Tolo ba déjà to bisabino ba na mona seko misi ba komba ba Congolais mususu ndie bazo comprendre te. Donc par bitumba eza ya diplomatie. À part bitumba eza bitumba boy. Eza pe na bitumba communication loka Kagame a tie ba millions. Oyo ba jana e wana ba tie ba bilonia ba Congolais ba tie ba Congo ba Congolais ba créer ba compte Twitter ba za ba groupe ba WhatsApp. Ba za na ba Facebook. O ba zo transmettre message na bango sur le plan communicationnel. Alors, les Congolais ont comprendre les enjeux de l'OET, aux autres à l'emporter pour rien. Donc, le général-major héros national, Peter Sirimwami, doit un ennemi géré à Paul Kagame. Kagame a raté plus de 24 fois 25 fois de Baboumi. Avant de continuer, nous allons balancer les binos audio. Il y a un Congolais, il y a un lobby que non, Général Peter Sirimwami, oh Azali traître. Ne quoi ça n'a manque d'information, peut-être à tomber qui n'a poison, pas tomber en poison. Dans la mutuelle n'est aux arbres, aux en compte Twitter naïo, aux en compte Facebook, qui est na poison ya Barwandais. Au coup t'en as motement bah c'est présent comme Aza Congolais mais ça poison. Azo condition babilo ka lokuta poison wana yope aux yeux bandi kopanta. Et landa biso na bino audio ya ndeko oyo. Akutana ki na poison ya Barwandais. Azui à divulguer à passer mais ça sans le savoir. Mais comme baton soupe un faible esprit ba vérité ba yo kiango to ti la bino et la vidéo mais to tiango sous forme audio to kandeko yo. O ya mal informé tomber na poison ya ba Rwandais to zo nga pona to continuer to landa. Il y a eu une information le vendredi, le 24 janvier 2025. Il est 9h14 heure de Kinshasa, 10h14 heure du Grand Katanga. Bon, je suis venu vous donner une information à prendre ou à laisser. Comment on a koyokango ayokamo soit mon kezalukuta ezalukuta. Na autre solana ba correspondant na nga Goma. Eza principalement ba traître bazane na mboko. Surtout ba ABC bino que général Sirimwami qui est le gouverneur de Goma est tombé. Bosala makangata. Bosala makangata. Biso to bande ko isa chef de l'état ni que jour chef bolongola Sirimwami to lobina ba dinosaure batunyoso balobi. Les gens pensaient qu'on était en train de blaguer. Je vous donne l'information hein. Na mon état na lobi na audio batu ba komi ko tergiverser ali di ba polémique. Je n'ai pas le temps de parler, je suis malade. Na ko discuter te yanga na lobaka bongo mais na suka boya ko pesa ka raison.
zana noka bongo ngako loba na lobaka so na sina lobi na leki ko benga ngali susute chez moi il n'est plus pas na mato ya koyoka yoka songa na ebisi bino ge fantôme asala ka musala ma service na bino bazo bomba pona gouvernement ezolo batepani son jeune frère Mwami il est là. Il a écrit quoi? Hier la nuit. Vous avez, moi, il a mis la photo de son grand frère, son jeune frère propre, Mwami. Il a écrit quoi? Ce n'est pas toujours Mwami. Mofandi, il est député national, c'est son jeune frère propre, qui est général Tchirmouane. C'est depuis hier à minuit. Oh, le jeune frère, mais il y a déjà partir à 22h. Vous imaginez un général à Soboya, Bitumba, en tout cas, pour éviter. Moi, tout le monde a dit que nous avons une investigation à Goma Togoye Bissabino. Vous ne connaissez rien. M23 où il y a tennis civil, voici la porte des gens à bombe. J'ai posé la question. Est-ce que Bazoki déjà Ngomba ou ici à Tokenaki, bien général. Basi baleki na ngomba wana basi ba poussa ne koto. Ce qui on y est correspondant à la bimili bande parler na balcon. Atiebo massa sezolela. Na moko na yoki. Comme c'est une source d'information comme ça correspondant à na ko jamais ko tanga bango na ko pesa pe ba komo na bango pe. Bango bazawana. Donc c'est vraiment malheureux. Moutando boya ba chef de combat bima ba avion mak. Ba JR de ba ko mi imposer coup de chapeau na ba JR à Goma. Ba mi imposer on dit que c'est moi na posa kana bisoté. Ndeko bimisa sikolo ba chef de combat encore. Ba bimisi ba batiki na ba hélicoptère au Bomonaki. Qui utilement coopérer avec les gens qui sont de l'autre côté. C'est un traite. Il faut penser les Ouacs sur mon écho à la Bissoni. Dis, bon, on va la champagne comme la bombe et la bosse à la fête. Info, monsieur. Tout le monde a pour bercer Batouté. Il faut boire ça de combat qui est de la guerre. Il faut gouverner, on va faire un mot pour l'année. Boni Boyko. On dit quand on a mort, on va se bon, tout la guerre de paix, bandit, ma poussa, ma soit sur côté de la go. Boye Bissanga. Pour la nuit, abando, boya, ma chante de combat, bima. Pour la nuit, abandaki, ko boya, ma avema. Quand tout n'a yé. Avant, vous savez, nous, qui est qui ça. Toi, tu es sur place, au moment où on m'a décollé, ma zokoya, les habitants, ma zoko, ma zoko, c'est la mort de qui ça. Comment Mamadunda la wana na Bayuma wana. Général Baouma. Na wandu. Oza na kati wana. Yo, Olandi bango. Traître asila kama be. Wa Monique na lobi ma be na vexé. Aya ko kangangai, aya ko betanga, je m'en fous. Bino bo mesala bitlo tolo bela ka bino ka bongo obo banda ko yoka na matoi na bino makambo ezoli kana Goma kuna ise pelisa biso. Ok, j'espère que Bolandi Odo ya ndeko, j'espère bandeko musebe balanda ki yango kombo na soki ya mibenga aso to proclama général Fatom. On a ba propos oya lobby. Donc Holandais là et mon akatsa so bakeno aso bela nan. Dans so pe azu a sali vidéo et les calmes. Il y a lobby que non muto apprécié information et sali les qui a général Peter Sirimwami. J'espère que non aza parmi bateau ba tomber na poison ya ba Rwandais. Donc ça na un Rwandais à se déguiser à mibimi comme azali congolais aza tozu à transmettre des informations. 1 euro oya kufi ya tiki moi si na ban mais azo traiter que non azali traite.
bandeko tu bolandi vidéo bolandi audio andeko eboye bakeno akutana kina Rwandais pour atobe ngo poison Rwandais on appelle si poison ya fausse information parce que information de d'abord ils ont joué na ko détruire armée na biso parce qu'on suppose que non général ou ya kufi na drapeau ya mboka atiki mwasi na bana na ye ba oya ba traître ba traversant mais ya ndima kufa pour na drapeau ya mboka mais amona bana na ye be ba soldat o baza ba inférieur na ye na kata yo amona ke non ah tozo mouye mayo pour na mboka mais ndeni ba muto yo ba congolais ngo bazo ba ke non biso ba traître et ko jouer c'est ça le rôle ya Paul Kagame sur le plan communication de soldat ça n'a pas et ko baisser ah mais biso to mouye mayo pour na to défendre mais ba congolais pourquoi tala ko to aza mukona biso ba hotel na ba te bino ba congolais ngo soki boza ndenge nini motazo bo mabino d'abord na bituna masasi boye akomi ko bo mabino sur pas communicationnel yo zui eloko batindelo na Rwanda yebite aussi au salier au lekisi yango mais ba retomber na ngo ko ya d'abord et jouer na défaveur na biso na niveau ya mapinga on suppose que soldat za na front akoti atale eloko aboye mkonzi na bango oya kufi na front pour na défendre drapeau ya mboka mais amona bolo baneke non o azui bo la champagne bozo jouer ni babilo kabode cité ya ebele zali koya mais yo congolais olanda kangai olanda ka la voix céleste olanda rantiba de la république zala zombo zala mayele parce que ebele bino bolanda bozo boule bitumezaka ya bamindu ki bitumba ya communication ya ngudezali arme moko hein les plus dangereux pour communication oyo eza ba forme musu na funi na ba base musu tombaka sur pas communicationnel ba boy par exemple général tel ba sur pas communication eza fausse information bon ba la oki bon bazu va déposer ba arme donc communication eza parmi ba arme oyo eza puissant na bitumba mais bino ba congolais ebele surtout mingi bandaka na ba bandeko moko ngana zali na France ngana zali na bo ezai biloko akala wana mo biloko akala ezai ke non kuna ba bombela bino information ada tozo information ya biloko akala na bato ngo bazala ba complexer na bino ezai biloko akala nesi ngai penda ezali kamba ko sala o nesi ngai so ba yebisi nga sala une semaine na Paris bena sala une semaine ana préférence sala ah pa o une semaine on azula rambongo awa na Kinshasa eleki na ona kene na Paris ba biloko e bandaka na kuna papa le ye complexe ngo aza na Afrika amoni plus 230 tindele image que non et le côté SM na S na complexe ngo ye pas zui azu alekisi faut que bozo ça l'apologie y a ennemi il y a un sanguinaire comme Kagame ça le savoir faut que bozo ça l'apologie à sanguinaire pour les alliés première version sur deuxième version nazotia awa deuxième version na otia oyo pe a tombé toujours na poison ya Paul Kagame tolanda deuxième audio sans commentaire tolanda boza tolanda deuxième audio sans commentaire tolanda deuxième audio ok alors tolanda
le capitaine qui s'appelle Bahati. Tobandeli, Tolanda. Alors, on avait un capitaine, le capitaine qui s'appelle Bahati. Il n'est pas quoi, c'est un Congolais du site Kivu. Oui, pouvez-vous donner juste un petit profil de Monsieur Bahati, parce qu'il y a des gens qui connaissent pas Monsieur Bahati, comme ça ils peuvent un peu comprendre comment il a pu défecter. Allez-y. Bahati, il a commencé dans le RCD. Après, dans le RCD, il est allé dans le, comment on appelle ça, dans CNDP. Après CNDP, il est allé dans le M23. Donc, voilà pourquoi nous pouvons dire que le président, vous comprenez, c'est lui le capitaine qui conduisait les troupes. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Quand le M23 n'arrivait pas à avancer, ils ont tout fait, ça n'a pas marché. Ils ont essayé, ça n'a pas marché. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont contacté Bahati. Alors, Bahati est allé dans leur côté. Arrivé là-bas, il leur a donné les plans et nos positions. Et les M23, en comprenant nos positions, comment nous sommes, comment ceci, ils nous ont contournés. Et pendant ce temps, nous, on ne savait pas que les capitaines a déjà traversé. Et ils nous ont contournés, ils nous ont pris par revers. Ils ont commencé à tirer au milieu de la population. On n'avait pas le choix, on était obligé de lâcher l'affaire. Si on continuait, on devait avoir beaucoup de morts. Voilà pourquoi on a lâché, nous avons pu faire comment on appelle ça, un retrait. Donc, mais on va encore revenir. Le combat n'est pas encore... Ok. Deuxième audio, Boulandi. Kombo, Mowetangami ya Bahati. Oa politicien te Bahati mo ya colonel boy. Yine mutakenda kutena ba rebelle après ateki mesh. Toro Kaususu, le tout dernier, parce que 4e ou 2 heures, révélation bo ka les airs tamboué. Mais ma les boga ta la minute. Ok, 5 minutes là dans le tout dernier, la deuxième partie to ko traba détail. Après nga so na yé la bien de vraie version. Boy ba nani oyati non nani oyatiraki Général Peter Sirimwami, notre héros national. Ndeko osu na balancer oyo yepe atombaki na poison. Le couteau ya Kagame Mboye bango le combo na komi poison. Azana ba communicateur ba transmettre poison le couteau wana yo Congolo ebité au pantiango tolanda. Troisième audio comme ça to kende ko chité. Tolanda. Naye. Babeti bango masasi sur le champ na Sake. Babeti bango masasi bazui banzoto na bango elekani tina aéroport ya nani ya Goma. Bazui bango bakotisi bakomaki na Kinshasa na butu bango bakitisaki ba bibembe wana eza na morgue na Kinshasa. Alobi na ngai ke bakomaki lobi na butu na Kinshasa. Le président déjà sa komaki lelo Conseil supérieur à défense. Eza traîtrise na bango bakuti ke baza ba traître yango basalika sur le champ ba bomier. Alors moi si na famille na ye ba yebika ke sangwego no azwaki bal aza vivant o ba meme na Kinshasa batikali ko mona ete ndenge bazawana balungoli bibembe na bango na Sake directement aéroport bakiti na bango Kinshasa. C'est ça information na vie ya confirmation à Liwaya Chirimwami. Merci. Tu es déjà connecté. Information réseau le cas nani ya gouverneur wana ya Jonathan ya Peter. Le gouverneur n'a pas été tendu par une embuscade ya M23. M23 tu es là qui embuscade T. Le gouverneur a été tiré à bout portant par les éléments. Tant au phare de Beta il est pas d'accord sur place on a la progression. Alors il y a petit ordre à l'objet no basoda batira ko beta masasi batalela no muwande ezalindi basoda batomboka ki balobino comment est-ce que biso tous déjà ko progresser vers mongona yo lo baka biso to tika ko beta masasi moi trouble maki wana a des ordres on a des soda moka beta ki masasi eza M23 na beti gouverneur masasi te on est dans le kuta on est circuler on est dans le kuta. Tala degré à ba Congolais. Tala degré.
Et puis, à Lingala Malamu, un Congolais. Donc, un Rwandais, à côté d'un Rwandais, comme va jouer dans le service, il y a Kagame. Donc, il y a pour naïe, Babnani, à côté d'un biscade à 1,23 T. Donc, Bato Bomier, Congolais, Congolais. Congolais. Pourquoi au lieu de défendre les vraies informations? Congolais, Congolais, tout ça la cimatozo ngabatu. Botika kosala apologie à Rwandais, Rwandais. Général Peter Sirimwami Azalaki a bâti par un sniper Rwandais à RDF. La deuxième partie, dans la buno, parce que déjà, en ordre à minute, la deuxième partie, on a Bisabino, verso la garde du corps naïe. Donc, la buno, la deuxième partie, verso la garde du corps. Et on a garde du corps, on a Zalaki, on a Otis, qu'on est dans la salle, à Zana Balouana, on peut pas bêta qui est. Bon, verso la PC. Botika kakosala botika kosala apologie ya Paul Kagame. Bino bo bouleka teke non aye na minduki aye pe na communication. Ezala ba journaliste oyo ba osala musala wana baza payé. Ezala équipe mobimba oyo ba déguisé ba wana ba koma ba congolais yoko mbono uzaka yembe Chibangu yoko mbono uza bokoku yoko mbono uza nani boebwe tia profil ba congolais. Pendant que Lingala moyo indien soka ye une semaine à Lingala chinois une semaine ba on appelle Lingala mais ce sont des Rwandais. Na guerre communication nyonso akutule na mono de fati aosa sabino ba ventir mutu na pleine guerre comme nous soit les gani comme Gitinani Tshisekedi dako kate Chilomba de a démissionné dans mon affaire tiki il y a ça article bino liberté dans d'autres pays ne Syrie la Russie Poutine a bunda pour défendre l'intégrité territoriale de la Russie yo il y a aussi des aris tala puis le beau CP là Gonga au fandi na téléphone na yo au ça l'apologie à Rwanda il y a des militaires au bassin en fond. Tiki moi si na bana au défendre des patries. Mais yo monaga mutu mo ba ndeko na mo afanda na Paris. Ndeko mo afanda na Londres atinde lignai. Le mo le bela ba ndeko mo baza na poto kuna ba politique baza ba to sentiment. Baza ba ta sentiment. Naozonga awa ma deuxième partie boyeba verso ya garde du corps nae o apesi na makambo italia biwaya général major Peter Sirimwami mais ndenge na osala l'émission awa na ebisano aza en direct Giseni territoire ya Kigali toboto na yango. Moi déjà Fati après do ambassadeur à RD Sakangi Bisak. Do wa basine wana za basine ata de la fin. Tu sais que d'habitude bino option à guerre ça et vous allez toutes dernières options so tous les options est simité. Le moi déjà ambassadeur RD Sakangi boy. Boyo ki ba américain banane ba bisa ba ressortir ba baza na Rwanda na Giseni bobima. Bolandi porte-parole Arameti. Abisi abi Rwanda eba nanu guerre bandite sko guerre za ko banda. Bon toujours connecté dans la voix céleste avec votre humble serviteur Antiba de la République toujours en calamité. Affaire à suivre. Vous comprenez? C'est lui le capitaine qui conduisait les troupes. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Quand le M23 n'arrivait pas à avancer, ils ont tout fait, ça n'a pas marché. Ils ont essayé, ça n'a pas marché. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont contacté Bahati. Alors, Bahati est allé dans leur côté. Arrivé là-bas, il leur a donné les plans et nos positions. Et les M23, en comprenant nos positions, comment nous sommes, comment ceci, ils nous ont contournés.
Et pendant ce temps, nous, on ne savait pas que le capitaine a déjà traversé. Et ils nous ont contourné, ils nous ont pris par revers. Ils ont commencé à tirer au milieu de la population. On n'avait pas le choix, on était obligé de lâcher l'affaire. Si on continuait, on devait avoir beaucoup de morts. Voilà pourquoi on a lâché, nous avons pu faire comment on appelle ça, un retrait. Donc, mais on va encore revenir. Le combat n'est pas encore... Ok. Deuxième audio, Boulandi. Kombo Mowetangami ya Bahati. Oa politicien te Bahati mo ya colonel boy. Yine mutakenda kutena ba rebelle après ateki mesh. Toro Kaususu, le tout dernier, parce que 4e ou 2 heures, révélation boka les airs tamboué. Mais ma les boga ta la minute. Ok, 5 minutes là dans le tout dernier, la deuxième partie to ko traba détail. Après nga so na la bien de vraie version. Boy ba nani oyati, non nani oyatiraki Général Peter Sirimwami, notre héros national. Ndeko osu na balancer oyo yepe atombaki na poison. Le couteau ya Kagame mboye bango le kombo na komi poison. Azana ba communicateur bo transmettre poison le couteau wana yo Congolo ebité au pantiango. Tolanda troisième audio comme ça to kende ko chiter. Tolanda. Naye. Babeti bango masasi sur le champ na Sake. Er babeti bango masasi bazui banzoto na bango elekani tina aéroport ya nani ya Goma bazui bango bakotisi bakomaki na Kinshasa na butu bango bakitisaki ba bibembe wana eza na morgue na Kinshasa alobi na ngai ke bakomaki lobi na butu na Kinshasa. Le président déjà sa komaki lelo Conseil supérieur à la défense eza traîtrise na bango bakuti ke baza ba traître yango basalika sur le champ babomiye. Alors moi si na famille na ye ba yebika ke sangwe gono azwa kibal aza vivant o ba meme na Kinshasa batikali komona ete ndenge bazawana balongoli bibembe na bango na Sake directement aéroport bakiti na bango Kinshasa. C'est ça information na vie ya confirmation à Liwa ya Chirimwami. Merci. Tu as déjà connecté information réseau le cas nani ya gouverneur wana ya Jonathan ya Peter. Le gouverneur n'a pas été tendu par une embuscade ya M23. M23 tu là qui embuscade T. Le gouverneur a été tiré à bout portant par les éléments. Tant au phare des Azobeta il est pas d'accord sur place on a progression. Alors il y a petit ordre le week-end parce que va tirer ko beta masasi ba talela mo wande ezalindi parce que ba tomboka ki ba lobino comment est-ce que biso toza déjà ko progresser vers mongona yo lo ba ke biso tika ko beta masasi moi trouble maki wana a des ordres on a des soldats mo ka beta ki masasi eza M23 na beti gouverneur masasi te on est dans le kuta on est circuler on est dans le kuta. Tala degré à ba Congolais. Tala degré. Et puis à balinga la malamu un Congolais. Donc un Rwandais à côté un Rwandais comme va jouer dans service ya Kagame. Donc yepo na ye babnani à côté na embuscade à 1,23 T. Donc ba to bomie Congolais. Pourquoi au lieu de défendre les vraies informations Congolais tosta la simatozo ngabatu botika kosala apologie à Rwandais Général Peter Sirimwami azalaki abati par un sniper Rwandais à RDF. La deuxième partie dans la buno parce que déjà en ordre à minute la deuxième partie on a bisabino verso la garde du corps naïe. Donc la bino la deuxième partie verso la garde du corps. Et
au garde du corps oyo azalaki wana oyo tiskone na osala awa aza na bal wana oyo mpe babetaki ye boka verso ya pesi botikaka kosala botika kosala apologie ya Paul Kagame bino bobuleka teke non aye na minduki aye mpe na communication ezala ba journaliste oyo baosala musala wana baza paye ezala équipe mobimba oyo badéguise bawana bakoma bakongolais yoko mbona ozwaka yembe Chibangu yoko mbona ozwa bokoku yoko mbona ozwa nani bwebwe tia profil ya bakongolais banda ko lingala ngoyo indien soka ye une semaine ayebi lingala chinois une semaine baolo bape lingala mais ce sont des rwandais na guerre communication nyonso akutule na mono nde fati aosa sabino ba ventir mutu na pleine guerre comme musufa likani comme gitinani Tshisekedi da ko kate Chilombo de a démissionné na mono fati tiki il a ça article bino liberté dans d'autres pays ne Syrie la Russie Poutine a bunda pour défendre l'intégrité territoriale de la Russie yo ya o soit des amis tala il est beau CP là Gonga au fandi na téléphone na yo au sala apologie à Rwanda il y a des militaires au basa na front. Toi tiki moi si na ba na défendre des patries. Mais yo monaga mutu mo ba ndeko na mo afanda na Paris. Ndeko mo afanda na Londres atinde lignai. Pe mo le bela ba ndeko mo baza na poto kuna ba politique baza ba to sentiment. Baza ba ta sentiment. Naozonga awa la deuxième partie boyeba verso ya garde du corps nae oya pesi na makambo etali ya liwa ya général major Peter Sirimwami mais ndenge na osala émission awa na ebisano aza en direct Giseni territoire ya Kigali toboto na yango moi déjà Fati après do ambassadeur à RD Sakangi Bisaka do wa basine wana za basine ata de la fin tu sais que d'habitude bino option à guerre ça vous allez tout dernière option so tous les options est simité le moi déjà ambassadeur RD Sakangi boye boyo ki ba américain banane ba bisa ba ressortir ba baza na Rwanda na Giseni bobima Bolandi porte-parole Arameti Abisi abi Rwanda eba nanu guerre bandi tesko guerre eza ko banda bon toujours connecté dans la voix céleste avec votre humble serviteur Antiba de la République toujours en calamité affaire à suivre.